Eh oui, un week-end très chargé. Après le concert privé d'hier vendredi, nous voici en route pour Ntsele. Encore un concert avec Joe. Le Mbappé. Après demain encore dimanche, rendez-vous dominical Atmosphère. Chez nous, c'est la compétence et non l'influence aux médias. Nous, on travaille. Surtout bêta. C'est des choses. Ne vous trompez pas d'adresse.
Difficile, c'est présence à moto, salut. Kolula, lokola na lula masia, yende kisinamba. Bolingo lokola maladie contagieuse, tourna là-bas pour redessus, tourna là-bas veuve d'amour, surtout tourna là-bas divorcé. Pas comme ça, yo témoignage na bango, okoyo kamawa, okoyo kangolu. Okotika, tu peux faire. C'est koka mama, c'est koima mama, c'est koduna tina tabe, tina la mo. Yango na pona nanga masia, tina la, atana basi toko fatae, atani keti toko liya. Ata donsoke tokotona Yesu kutu mwana ya Nzambe abota enandako ya mpata kasi mokili oyo ya tata na ye likolo ya se ya bango kamwa ve abomaka mwisi Alexe nakindili basa ya kolinga moto bakoma kotuno fanda karabie aibiso tofandi na malweka nani akolinga ya biso mingi baboya bango sebongo mosika eleki bangongi baleki kasi kute boiso bakolia ata tonsone bakotona Yesu kutu mwana ya Nzambe abota elandako ya mpata kasi mokili oyo tata na ye likolo na se ya bango kamwa ver o makambo esilima Alex akonana ye Iberta baba na libana Osefo c'est des choses
Baloba tosala tosolia tosobinga boni kaloji boni kaloji J'avais bien voulu que toi, moi, c'est qui ça faut que ça la casse ou de bénouette. Ordinateur, un zèbre, ma maladie, et puis ça qui a mis à l'identité. Excellence, Jean-Pierre Chimama, le chouchou. Boni boni bana somi ya mokonzi bano batosaka tosolia C'est mal chaud.